bandeko bokota bomi abonné awa tozoto tambika tokosala mbika lelo ya babole ebandela yango tokalingaki mwa mbika na biso avant totuta tosala yango ya mobeso te tokalingaki bokota bomi abonné tozotuta mbika na biso na kati ya mbika na biso ntango ekosala neti kobela na kotia matungulu ai muscade na kosala nyama soso ya makasi na sina tozaki nde na kotuta na mbika na nga nsima na tima ya moto etoki nde na kotia babona kolakisa bino okota toujours bomi abonné pare Kelumbu Shembo TV awa na tie matungulu ai muscade poiro mwa poivron po epesa mwa sola bien naza sikoyo na nyama na ngai awa nazotia nyama na ngai ya soso natokisaki yango deja na mwa nyama zambi eza na kati kuna bokota bomi abonné par Kelumbu Shembo TV na tout yango mai ezotoka na moto ebongo ntango ekotoka nakende kotia bongo ndenge natie nyama na ngai bokotokoto toujours bomi abonné nazosangisa mpo ekota mbika nakoki kobwaka mpe maki na nga wana ntango namoni ekobela nabandi kosala yango babunda ntiango na mai ya moto natiaki na région ezotoka bokotokoto natie nyama awa sikoyo maki mpo ekangana ntango nakosala babulu na ngai awa nazotia maki baya mwasi mpo nde makambo kota kaka mpo maki wana natie mpo na nini bomoi sikoyo natie maki nazotuta yango ebimisa mafuta ebela nakende kotia yango na moto etoka kotami ya bone kozanga te maki yango elengi yo mbika na ngai ekomi kosala mai ekomi kotoka nazokende kotia na kati ya mbiko tozala mpe natiaki mpe pilipili mbuma mpenza pilipili mpo eswa ntango ozoli ezoswa o kotami ya bone mbika elengi bokomwa nde na kotia yango na mai ya moto ndenge kosala babule mbika na ngai yango oyo bozomona yango na banza na waketia yango sikoyo na mai ya moto bokomona ndenge ekokota na mai ya moto ndenge na kosala babule nyama na kati soso makasi na kati pilipili ai mato ok mbika na biso yango wana nakoma kosala yango sikoyo babule bomona nde nazotia yango na mai ya moto na mai wana esi etoki yango oyo nakosala yango babule naosala yango babule natia yango na mai ya moto osala yango kaka rondo obwaki oyo eza tiktok tozoki mbangu obwaki na mai ya moto oyo eza tiktok eza na baminiti mingi te to ok bandeko na biso nalakisa bino mbika ndenge na bandaki naye kotala mbika na nga ndenge ezotoka apres nakolakisa bino ndenge na kotia sosi na kobwaka bokota bomi abonné epa Henriette Kelumbu Shembo TV masolo eza kitoko masolo eza wa ngawa bino nayebisa mbika na biso yango ezotoka baya mwasi bongo ndenge bimisi mafuta na natie mafuta te tokotika yango 30 minutes ata 1 heure de temps po ebela na kati po soki tolambi yango ndenge bato bakoka libumu pasi esalaka ata 1 heure de temps fo ebela na kati baya mwasi naye kotala mbika na biso ebeli tokolia yango na loso yango nde na ye bokotokoto bomi abonné epa Henriette Kelumbu Shembo TV masolo eza kitoko masolo eza wo yaya fungola motema bomi abonné loso na biso yango oyo loso na biso white rice yango oyo bokota bomi abonné yango tozolia na mbika tolingi babiloko ya complication mingi te asikoyo nazolingo tia loso na biso yango oyo baya mwasi tokolia na mbika asikoyo totie loso na biso awa nakolakisa bino yango oyo nakotia mbika likolo ebongo na présente bino mbika na biso yango wana kuna na nzungu na silisi bato mosusu bakolia yango fufu nga na préféré kolia nango na loso yango wana na toki kitoko wapi pilipili nde makambo soso makasi na ebomba ya mwasi na silisi na sisi recette nanga bokota bomi abonné ah bon Rebecca mi abonné na TikTok nanga na bio mi abonné tozolia loso na mbika émission esili mbika faut sango minga ta 1 heure du temps pour ebela sinon tu epesoli bomu pasi